parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Bon, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Mambo tebele, pisika biso bisui bino. Ah, vous en avez à sous les baoba et pas ya mamale qui na bino. La danoise, ceux qui mbala liboso Hollandi la danoise ou bien Hollanda kanga, maintenant au s'abonner, n'hésitez pas. Finaka kawana s'abonner et puis kobo ça na flèche de notification te pona ozwaka ba audio, ba vidéo, ba conseil na air moko ya bien. Voilà. Ba yenge na bandi konapso ya Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na bandi konapso église catholique ou ba sala ke tout tanga ba classe à tokos. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom na bino. On vous aime parce que binonde bosala keto e ba Bible nandenge ya mukete. En tout cas, toute tendance confondue, bande comme ça témoin de Jéhovah, bande comme biso, il y a ba néo apostolique, ba binza mignon sont vraiment, je vous aime. Ba bonjour, ba bonsoir. To bosala raté ba oya bisope, ba salam alaikum, na bande comme ça ya ba musulman. Alors bande konanga, pourquoi pas oya biso to pesa kabango matondolo sako na ba chef coutumier na biso. Bande konangai kolala kolamuka kaka nde balobi ke vérité eyaka na escalier, lokuta eyaka na ascenseur, ndenge ka balobi ata okufi misala na yo ekoganga. Ata okufi bande konanga misala na yo koganga. Yango bongo na er nyoso bazongi saka Mobutu. Mobutu asaka mabe. Mobutu asaka malamu. Kasavu buye kutanda ko lobate. Boye na boye. Mobutu kutafongola ka ekole moko bandeko. Liwa ya mutezali suka ya motute. Ata na ba famille na bino, même mutaza homme public te ka mwana ndeko na bino, mwana famille na bino soka kufi. Muka mkomso bokanse bobi tango azalaka ye pina bele ero yo asaye ne loko boy be sa sali boy vraiment bon ka kufane kaka parce que vraiment zaina mobulu moko ando sa famille soni. Donc makamto sala bande ko na ngai etikalaka mwana photo tambola bien tato sali ba semblant o to abana na nzambe bolati ba jipa milai boza koyemba boza koseka boza koloba boy nzambe mais misala etsala kanini elanda so saki misala malamu olanda yo banda ko te mama na zaka mama malamu mama na boy so kazalaki papa na za papa moko bien ayoka liwa na famille te so kazalaki mbele bemba tel umelite mbela sa cotiser. Voilà. Papa naza papa moka bien so beaucoup feli courezate azaki na ba kolema na ba minda na ba Aladin aoya nango wana pelisi éclairage continue bembe. Donc misala na biso bandeko etikalaka. Alors tout ça na mabete to mona kate kete bolamu ou bien mabe ekendeka na lifelo mabe ke lifelo bolamu ekena lola te awa pena sa mabele okotika na misala na yo do bat banda kolanda misala na yo. Alors bande konanga bino mo bomona ki etamboli pe batu balobi batu bamoni ndenge makambu ya mwana ya Marie Misamu balobi ke abotaka ngai te mutu na lobi yango bokolanda na bokebi nyonso tu nani abimisi likambo oyo alobi ke Marie Misamu abotaki biso pe toyoki yango bolanda na bokebi nyonso na tikeli bino tan bolanda na bokebi nyonso tu. Allez. Bala. Officiellement annoncé en Pobo le baté ka batamité. Vous comprenez? Bonne nouvelle. Et puis il a annoncé que bato bazo bossa na ke Marie Misamu pe atika mwana mobali bo soutenir kaka. Keba. Monsieur il ngaka makambo te. Mais Ruth a un mwana moko auto bala na poto. Ruth. Ruth. Un petit frère. Yembani. Oui. Azan poto.
Le wa kwa za ba tant maria ku fa ba 9 ans ya mobali suka za ba 14 J'ai tout ébaqué. bon babalaka ye na pasteur mo boye afuta pe moi Parce que quand même beaucoup. ndenge ye mo ayebisanga ki abalaka ye mais na vérifie te mais moi na za ye mais aotuna pourquoi Pasteur pas bien ça. pasteur ango aza entre omoni robo ya nani robo ya pas du peuple Et pas du peuple. est-il échangé à la question pourquoi obo ya mwana pourquoi ozobatama Moi na mobali. oui pourquoi ozobatama pourquoi mwana oyo boto ozobomba ye Pasteur, c'est très grave mon bouzouba. na niveau oyo ebelinga na kosa Et il peut nous constater. nasungi ka pasteur wana nasungi pasteur A récupérer moi. a récupérer moi officiellement Moi ça na pote otanga na avant na. oui autant mais à reconnaître officiellement nga reconnaître ban mususu et ko épargner mari et Donc entre robot et pas du peuple petit échangeur. Donc limité. Pasteur on va côté on kuna. a passé les clavier chercher donc et là on a oloba naza na souci à moi na wana que ba kolisa ye incognito non il a droit voilà bandeko nanga bosili koyoka wana ezali voix ya Denis Lesi vraiment yende mutu aza ko confirmer alobi que cet enfant azali na droit baye azali mwana ya vedette barobomba ye pona ni donc aza na droit yepe baye aza pe na droit yepe a hérité biloko ya Marie Misambu aza pe na droit bandeko nanga baye alors ndeko na biso alobi na boke binyon surtout bolanda yango lisusu ekosala ke esengo makasi eza nango video ya mokuse to banda ko analyser voilà toke bon azobala nani officiellement annoncé yango po bolo bateki abatami te ndeko na biso ayambaki na plateau ya Frank Stemai bazalaki na Peniel alali alobi ke a annoncé officiellement que Mai Kalambai azali na ye kobala bandeko nanga bandeko ba pasteur bandeko ba chantre en tout cas des ordres sexuels au bino bomemi na kati église bino mo boye binde bosili sango ka ndenge bomemeli yango bon Mai Kalambai bokosi sango Mai Kalambai biso toyoka kiawa okende na États-Unis okesesa soki mwana ba examen d'ADN il paraîtrait lingo bongisa na Peniel papa entre temps zoko zaka déjà na fiancé mais makambo noto okotango lelo te toyeli makambo ya Marie Misambu mais yo mobino moka basai na Nzambe ba divorce bozo sala ba remariage bino bozo sala vraiment ce n'est pas biblique hein bino moko bo osili sango voilà toleka zo comprendre Bonne nouvelle. et puis na annoncé pe que bato bazobosana ke Marie Misambu mpe atika mwana mobali bosoutenir kaka Keba. Émission. voilà alobi bato bazobosana ke Marie Misambu mpe atika mwana ya mobali bandeko nanga tozobosana te pasteur place wana bongisa toyebi te biso tozo apprendre yango epai na yo toyebi na biso te donc tobosana te tokobosana mwana Marie te ka bano bande basoutenaka Ruth soki apibliaki mwana na ye ki mwana na ngai yo na bote na pasteur tel même ata soka bombaki na ye papa biso tolingi tokipe tonga baka Marie Misambu bota mwana ne mo boye alingani koloba papa na ye te tolingi na biso kako toujours tolokwa azaki tobande kolinga Marie Misambu ata moi $2 moi $3 tolingi tozangisa te so tomoni mwana nzela topesa cadeau pourquoi pas tobosani te mais toyebi te Il ngaka makambo te. mais Ruth aza Mwana moko aotobala na poto. Ruth ana petit frère Ya mobali. oui aza na poto lelo ya koza ba tant maria ku fa ba 9 ans ya mobali suka aza ba 14 J'ai tout ébaqué. bon babalaka ye na pasteur mo boye afuta pe moi Pasteur quand même beaucoup. ndenge ye mo ayebisanga ki abalaka ye mais na vérifie te mais moi na za ye mais aotuna pourquoi Pasteur pas bien ça. bon bandeko na ngai tozwa makambo on a dévolé parce que tosalaka pe ba blague vous comprendre tokokutana pe na mutu eza milliers na bango ya ba pasteur ya ba chantre Marie Misambu pa ko keneka lokola blague yo zaka na mwana moko etenga za bana ngami bale oyiteke na bota mwana ngapa mobali na nani na pasteur moka ya mboka oyo boye na boye askoki pe ko sala blague
et pas ya pasteur Denis Lesi. Siko faut pasteur Denis Lesi azonga na plateau aya koyebisa biso alobela kayango na attitude nini. Est-ce que ezalaka na ndenge ya blague ou bien azaka vraiment sérieux abengie alobi papa tala likambo etungisaka nga na botana pasteur tel mais toyokanaka to bomba mwana parce que toyoka te tomona ta photo te et place nini Marie Misambo bakenda kopesa mbongo ya libala epa na bango. Et puis toza pe na awa na Mathieu soki mascotte yepe mkomso alekaka lobela ka vie ya Marie atikala pe ko lobela makambo ya mwana wana te. Alors soki penza botaka vraiment réellement botaka, cela veut dire vraiment que ba proche na e ba en tout cas ba bomba ka penza secret wana tokobetela bango maboko baza batu moko malamu parce que na mokili ya lelo ekomi soki atoza na proche ndenge nini bomba sekele na yo komeka kutu te pas soko meki kaka da en tout cas bobebani kaka lelo na 12h20 na 12h25 nyonso ebimi. Alors bandeko nanga lukeba na ba secret pasteur ango aza entre omoni robo ya pas du peuple est-il changé à la question. Mais eloko ezali pasi baza ko annoncer likambo ya douleur, likambo ya pasi, likambo ya soni na kati ya communauté ya ba chantre ba communauté ba pasteur. Mais na journaliste na ye pasteur bazali koseka. Mais na félicité na beti maboko na comportement ya Peniel azalaki na silence, azalaki na calme. O ezola ki sa soit ayebaki likambo yango déjà parce que epasaki na milieu wana soit ayebaki pe yango te. Yango na bandeko nanga bino bato tango biso to yebisa bino to bike Marie Misambo atambolaki malamu te. Yango to bande ko beta sete pa ya Ruth ke to linga ki mobali orita ke ko bala te parce que azuko sala neti azako zongela makambu ya mama na ye. Milliers wana ya mabe wana ye pakeka ko bala na ba milliers ya oyo ya mwana mobali wa kinane pa héritier azana ba kope aza bala na ye 2 fois azana bana soki 4 to bandeki kolinga azala akene ko zo mobali na ye moko abala na milliers moko ya religieux balobi eloko oyo mama na yo a place mama na yo a comité yo mwana il faut oleka. Mais to komiko komona même na ba génération na biso bato ebelo komona babima na bandaka ba parente basala eloko moko te o siko lié biso to lamuka to ba ndenge ni génération zobe bakabwe papa na biso basukaki na niveau il fallait biso bana tomata mais les autres kobi na régression siko biso batutoye to bimi mo muke o lesko to lenga bana biso to mata bana biso bandi ko mema su vie oyo biso to memaki alors que ba vie na biso ebele pesaki ba vie ya malamu te to chama ina munoko te vie ya Marie Misambo ezaki vie moko ya malamu te. Alors bande ko nanga mikolo kutu na ute kotanga komboni na be mission nzoka nzamba bande ko loba déjà que bombe moko ezo ya na kombo na ye na tanga ikomoni na émission na lobi moi mwasi mobimba za kolela kaka kolela banzembo na eka kolela entre temps mwasi kitoko azana bandako kitoko azana batu balingaka ye azana ba fan na ye mais alela kanini tamso bande kolela makambo aboyi abota moye musala ya kistar eza lokola ngambo moyo la kisabana na yo ezate non bande konanga na biloko aboyi to bete la grâce mbisi maboko grâce mbisi abotaki papa mwana na ye inconnu moko ayebana na ye te soki eza nani mais alakisaka mwana na ye atambolaka na mwana na ye mwana za mwana soki toke na thèse siko ke non to accepter que Denis Lesi alobi vérité que mwana naza mwana Marie. Comment un enfant de Dieu Marie Misambo que ton âme repose en paix. Vraiment il faut okende ko bomba mwana na yo. Je sais qu'il y aura des gens au ba raisonna kate amuta sakufa na ye botika amna ye reposer en paix. Yonde kende ko se reposer en paix na ndako na yo. Amna ye et se reposer en paix na makamni. Yo mona ki place am ya Marie Misambo reposer en paix. Na biloko bozo bima. Pasteur ye moko ta lobi habité. Il faut makambo e bima. Pona nini am ya Marie Misambo ezala na kimia.
amona penza kete ke eloko bande kolela souci yango ba réaliser yango ale yo ya ko koma awa botika mutu sa kufi tete mutu sa kufi atiki misala na ina sima o ba pe ba kolanda yango photo trasaka banzela ya bien soki mutu akufi le bobo sani e bobo mi kombo na e bo effacer na gomme ou bien nani na encre correcteur non mutu soka kufi azali na makama malamu il faut ko salela yango ba livre belé totanga ka ba Charlemagne ba makambe belé ba to belé ba kufa kala mais totanga ba livre na bango et puis to salela kango ba Simone de Beauvoir ba makambe belé totanga ba Pierre Curie ba Marie Curie to salela makambe na bango ba to belé ba sala ba vaccin ya ba tétanos ya ba ni ba kufa mais ba vaccin na bango etikala tilelo to zora ba vaccin ezaka na milliers na biso ke balobaka ke sanam repose un peu botika e ba mindele bazana makambo na ti yango zo mona bazo avancer muta sale lokwa bien biso ta ba musique ebele ba vivre la musique ekufa ba makambo ebele ekufa ba OK jazz ekufa ba donc so ka ba pepe kale ba ekufa so ka muta kufi akena makambo na e mais non alors qu'il y aura des gens on peut ba ko soit relève bo matisi yango pe ba chandelle obolataka ba dochoka bana bana ba tunango ba kufa mais bana na bango ba soit relève mais biso bande ba société ya nani oyo ya bemba na kisasa société ya bemba oyo ya ba avion tango bemba kufi ekufi bana ne baye ambiance pour se comprendre eza bien te bande ko ngai to bani na biso ko chiter mais to koloba mwa muke bande ko nanga to kende to sisa pourquoi oboya mwana pourquoi obatama mwana mobali oui pourquoi obatama pourquoi mwana oyo boto ozobomba ye pasteur c'est très grave mon bozoloba na niveau yo ebelinga na kosa yo pe lokosa bon côté musupe na to komi na place to koipe ko kamate ke papa lati veste Denis Lesi aye na plateau et puis devant ya Peniel la mwana muke aza kwa mwana na ye donc aza ko to plus donc akobota ko to bana baza mikolo koleka na même Peniel donc na ndimite ke pasteur akobimisa makamba bongo lobaki amelaka ba whisky amelaka ba bombe mais soka za pasteur oya yaka koloba makambi ya solo malgré atengama na ye mais akowe ko bimisa quand même likama munene bongo te deva Peniel aluka pasteur Denis Lesi soki penza okosi et puis devant moi na luka Peniel yebaki ozo kitisa respect na yo mais soki olobaki vérité ezali bien parce que elle a sa conscience ya ba mama ebele ba bota bana ba wanga na kabana na bango mususu ko to pona kaka zwa libala mobali kalobi kabi anga ngapena mwasa bota na lingaka te directement wanga ni bana o ba leki nanga o bana bandiko ebele na mkutana na mugarso moko pe awa na Londres akutana na mwasi wanga na mwana pa ya vandaka na ndako wanga na mukolo musuka boye pa tango mwa mobali yango yokoyoka regretter alobi mama osala boye pona nini ozwaka mwana lokola leki na yo nzoka nde mwana na yo moko bande konanga tela niveau batu ba wanga na kabana na bango mwana za mutu oyebite lobi na eza nini Marie Misambo en tout cas vraiment eza triste butala millier wana ba pasteur ba congolais butala bosoto bande ko sala pasteur nini ngona limete wana balate okende ko bala Marie Misambo pasteur nini donc abala Marie Misambo zaka deuxième bureau mi bali Marie Misambo bande ko bima na bango même oyo bazaki na ba Londres bazaka na basi ya mindele bazaki na basi ya batu mwindu azaki pe na millier moko mobulu eloko souci yango wana kaka ezaki ko sala na route mais lokwa yepe alandi nzela wana to tondeli ka bonne chance na libala na ye pona sa bali tamsu yemde mutako changer mobali wana on ne sait jamais bachaka point na vie ya mututé mais bande konanga soki Marie Misambo abotaki tala niveau et cause la vérité bango ba musicien bazaka wana to koti maki Marie Misambo azana maki azoke azo sala banzembo na ye akei na ye pesika moka kotane maki avanda na etize mi pe koli aboti pe mwana pe pas 2 mois 3 mois pas allez atindie na poto bande konanga eza pasi na mawe allez donc Marie Misambo akufi mwana wana atikali komona mama na ete
tant musu pe atikali koyeba pe teke nazalaka mwana Marie Misambo. Tant musu Ruth pe ayebi na ete Ruth landela likambo oyo kobwaka makila oyo ya mama na yote. Landela likambo oyo yango banda omona mutu azolela o balingaka ete Marie Misambo alelaka nani yanga banda olinga Marie Misambo te ba fane bele Marie Misambo azaka nango alinga ba lingendeni yena mukili alinga ba linga endeni mwana Yesu kutu ayana mukili ba kritika kae siko Marie Misambo ngo banda ko batu banda ko lobake balingaka ete batoni soki batoni soki ba soni ka futa ba jibe ba papa wemba ba nani ba soki ba waze kwa bango tu banda ko linga Marie Misambo linga ba lingondeni na lokuta wana bozaki nango bande ko humilier parce que banda ko kute na ba nganda na sera banda ko mena na ba pimbo po eza normalité ozuna penda zemi obenda on koti na yo na koki oboti na yo pe ozuya pe ko chela batu akomaki pe na ba concert na ya komi ko imposer batu maboko ne posez pas précis ce qui précis te maboko na mitu ya batu Jésus Christ bande konanga non Denis lesi zonga na plateau kotika likambo te pasteur wana pe tanga kombo na soka ta yo kotanga te benga ta mutu mususu ya ba media dicté biso to tanga kombo pasteur wana poneza malamu te makamba boye Denis lesi yo otanga na yo ba kombo tanga kombo na tanga kombo ya pasteur wana botana Marie Misambo yango na JF ifonga bandako loba vérité que Marie Misambo azaki sœur te Marie Misambo bandai ko salela mami wata JF ifonga lobaka ya solo biloko aboye bazobimisa ba pasteur eza biloko moko grave bozomona ngomba seki eza maseki te ça c'est ezali ko bebisa nation ko bebisa communauté combien de gens balandaka exemple na ye alors que ezaki exemple moko malamu te maintenant nga ndimi nanga bato ebele baya bala ba témoignage balobaki bakuta Marie Misambo na soki na place à tourment na ndimi bango ba vidéo eleka bato balota ye place à mabe moi si musu pa lota ye azolo bakutu kende ko ebisa mwana na ngai tala ngai awa dans esika mabe bofinga muta bato sala témoignage te bozoko sele makambu siko biloko obazo bimisa bolobani congolais avant ça le jugement surtout le makambo spirituel il faut to banda ko raisonnaka plus soko moni ke sentiment zo sala yo vomi okangano motemo vai no nye mais soki abotaki na ete nzambe alimbisa biso wana ke biso soto koti na bato lokuta ya Denis lesi mais soki abotaki en tout cas eza triste asaki gafa mwa makasi babomba amutu te mbwa kutu babomba kaete nya babomba kaete ozana mbwa na okobimisa atambola zwa mopepe bongo mwana oya yo moko 9 mwana libumu ata kutu botaki na ekobo elinga esalani siko bomba ki mwana est-ce que zaki na longue vie zaki pe kata falo bimisa mwana na mokili nzamba sunga mwana esika azala bien akola bien mais en tout cas pasteur Denis lesi soko zongi meka ko yebisa biso tango Marie Misambo ayebisa ko likambwana ezalaki na blague parce que bande pe ko blaguer moi mingi est-ce que zaki na blague ou bien zaki sérieux en tout cas et osala bien ceux qui peut combat papa pasteur wana ezali bo fungula bana nzambe botika biso na ignorance te eza malamu te a bon attendeur sali wana ezalaki mama na bino mama leki la danoise na lingaki na sali lango live mais na mona eke bo koka ko benga te parce que ba WhatsApp ezo sala te en tout cas nga ba WhatsApp nanga ezo sala te vraiment makambo nzambe alola yo kela biso mawa WhatsApp wana sunga biso makasi botika la malamu ba gros bisous à vous je vous love bye bye la danoise.